Voilà, tu vas quitter relax, Sabino vraiment tina souka. Ah, c'est quoi toi un triangle, comprenez? Hein, babi, respectez les aires de barrière. Ah, tu as un triangle, et si quand il y a ils ont séparé, bon, il y a un triangle, bon, tu as compris. Chati la Star TV. Abonnez-vous massivement. Et ça m'a bien propre, c'était sali ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chati la Star TV. Abonnez-vous massivement. Atala muntu moko wa koki olandela ba place na batu musu baza o dans ba seko dans ba bali abambongo pamba. Chati la Star TV. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup. Bon, bino mo basalo on peut pour ça là, tu pas samedi né comment basalo. Samedi to koki osala na biso ezalaka volonté mais ko bulembu mais muto a encouragé biso azati. Chati la Star, groupe cinématographique La Liberté. Liberté! Bonjour, bonsoir, bon appétit, sur Chati la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube, le chaîne Nanga, chaîne Ayo, chaîne Naba Obalinganga, Pena la Bino ya dégâts. Quand tu vas Obalinganga, en tout cas, mingi contenu Kolinganga pour la Bino ya dégâts. Na cadre de découverte de communes et des quartiers, Piso A, tu s'est retrouvé, na évité ce mot cameraman, tu vois, les gens à Obetara, na Simatoza, na Monga Fula, et si quand tu veux découvrir quartier à Sika, tu es bien super noté. Retour na kato me consola ba baza koto yo ba me campo ça so eza quartier ni quartier sika ou quoi tout le monde peut ba construction sika ezali awa bino ba bolunga kosomba na cadre lisungi ya découverte na bino to rekota na site to me campo ba renseignement to yeba toza côté nini toza na Monga Fula côté nini mais précisément toza après romprenga ba okiti na moi c'est kota seka yolo. Ah, mon cameraman a lobby nanga après rond-point au matin au cours qui peine côté sec le côté ba la bibembe to bima kuna to mon ango pour la référence mais le quoi de stomi qui déjà on a c'est to la sabino quelques images ya côté et puis to bima na cameraman nanga liboso to ke la sabino référence à place ni to côté qui pour to se retrouver awa. Voilà toza un jeune tonton to ba to côté na kati to yeba un peu awa. Ça moi chantier moi on dirait moi petit village moi on dirait c'était moi Sika tu habites sur à côté on a un jeune frère qui va un peu nous relancer parce que tout coup c'est bonjour frère. Bonjour madame. Boni. Mes amis. Ah toi à côté ni non parce que tu comprends pété côté ni on tu se retrouver tellement tu au quotidien à Kati tu se retrouver vraiment le système. Non tu na Monga Fula c'est ça début à Monga Fula. Tout près à triangle et séparé campus, système ainsi que la route bypass. Donc tu as vraiment au milieu si tu es arabe bilanga à l'époque voilà. Si tu es arabe bilanga à l'époque. Si. Mais la monnaie apparemment c'est comme ces as bilanga hein. Bon oui il y a les gens qui achètent déjà parce qu'ils ont une envie de bilanga qui bien sûr mais du moins batu bazo somba pour nakotonga le développement il y a ville à Kinshasa quoi et la place vide des autres là sous pas trop. Comme vous voyez, on a un chantier. Il y a un kaka atongaka, kuna pe ba chantier ya batu donc voilà. Voilà na quatre cas de découverte ba commune des quartiers ndenge biso pe internet toye, biso pe tozanga mboka te toye mo ko tambola. To moni chantier a ozo sala déjà. Est-ce que ba mai ndé to mona ndenge za ka bilanga? Est-ce que ba mai na ba construction ça va tenir? Bon, ça dépend maintenant il y a construction ya mutu na mutu parce que vous savez ce qui est vrai, la ville de Kinshasa, ils ont une ville marécageuse.
maye bomaka même soki na gombo kuta ba immeuble muso eza na ba humidité trop ceux qui otungi na bien ou respecter vraiment normes ya construction et ko tenir nango parce que ndeti awa na omona binomo bozomona nde ba place mususu de ezali ya kokauka mabele ezali donc ça prouve à suffisance que bilanga ezalaki awa maye ezalaki mais du moins ba remblé ba bomi ba entrée ya source ya maye na nyonso kokauki koti nango. Oui. Mais sinon, de l'autre côté, le corps batunan ba koti pété, ba maïzana nous. Voilà. Voilà. Ba maïzana nous mais les lots que ce moment pas on est qui ça et comment un peu moi ba problème mon ao ba chef du quartier. Maintenant, je sais pas ici. Et ça là il y a l'état n'a sauté kango ou quoi. À ce que je sache, ils a chef coutumier kolo sito ne mutazoteka na banana e bazoteka soki mwana na tekelio mikandanya ces ambon difforme. Na niveau ya bango moko nanu et puis na chef du quartier bo so manabino pas de problème. Il y a pas de problème. En tout cas, il y a pas de problème. Bato poto bazali bazoya ba king awa kalamingité ba luka peut-être ba somba na image nanga ba luka ba contacter ngai peut-être yo pe na lukayo to luka peut te contacter bango na ba chef coutumier ils ont ba problème té. En tout cas, ce qui est vrai, ils ont ici comme auto ya osombo kutao problème ezate lobo sombi pa kolo lupangu yemoko. Mais ndeti ba sito bo soko ye problème ezana ngote. Bakolo bilanga ba ya na bango ka ba constater que oui, place oyo déjà kolo mabela teki. Na niveau ya chef coutumier moko mukolo mabele ne mutaremeta bango quelque chose et yo mutosombi aussi document na acte de cession soit contrat au régulariser ba document na niveau ya l'état et puis bandi construction na voilà. Totonga mom ki na ndinga caméra sko ba partir on ne bazo katela ba combien. En tout cas ça dépend. Ça dépend oui. Neno tozomono parce que tozali na chantier ba combien à peu près. En tout cas oui zomona no goza ta ba 40 goza ta ba 40 mètres nde na omona oyo nde na omona pe ba okuna donc ça dépend des gars yo linga ba katela o ba kateli yo. Ba combien de mbongo wana ba banda ba combien. En tout cas ça je sais pas. J'aimerais vraiment me réserver un tout petit peu parce que waneza il y a bango moko donc ba yebinde ba taxaka je sais pas. Voilà. Bombi car ce bobing na téléphone peut-être na téléphone. Merci messieurs. Merci vraiment c'est gentil. Merci. Nous allons continuer avec nos interviews d'aujourd'hui parce que toza babi na biso ba expliquer biso bien toza na triangle entre bypass et puis place Nikei campus et sikanini o ezara bilanga mais ba komisiko côté kango et comme habitation biso na kati ya découverte to yepe to tambola na caméra na mon réalisateur Joël Yanga to me ka tambola totala to l'accepter bino bat bozali banda mboka bomona qu'est-ce qui se passe dans notre pays. Voilà, tu vas te continuer à kotambola, tu vas te faire un bateau vendre awa déjà. Bonjour papa. Bonjour maman. Oni. Madame. Bye chef coutumier. Ya solo. Te nazana chef coutumier te mais ezaki marque ko vendre awa lokwa ke na boumeli des gens ndeke zo sala ke babenga chef coutumier. Ah, boumeli ba combien d'années? Bon, na ko beta ta ba 20 ans ou bien ba 25 ans peu pour naza ko banda lelo te kala vraiment. Donc yo oume déjà donc c'est yendo obeta masola koto mais koto ezaki ndenge yo oume na koto ezaki boité hein. Bon ezalaka boité comment nango ke lelo komi boye par rapport ke to moni ke liboso to vanda ki nango ezaki ba jardin mais lelo to komona ke makambo pe zo changer zo développer sengi ke comme peu mo ba place mo ezaki mo ba to bazala po liboso ezalaki bo vanda boye o ba bomi mutu boye bo vanda bo o likambo esalami mais lelo to se pe mo ba parler koti tout le monde que moi ma bé vraiment et qui me biso moi tant c'est pas nango bon eza malamu eza mabete siko ndeni bato bazokota koto bazotonga ba constitution zo leka ndenge nini est-ce ba makelele zo sala matina bato bazosomba déjà ba place. Bon moi makelele ezalaki par rapport que tant okuti moto na place yana po yo récupérer yango comme yo esengeli ke moi lisolo esengeli ezala mais bango siko ke lokwa lisolo ezate bazoya na ndenge moko ke basombaki epai bakutimo bie bango mo bakutimi nde bateke. Yango no moni ke biso pe to sento zaka na sima na bonde ke tozolanda. Est-ce que pour nous somba pena bien pose à la l'aise faut kutana banani. Bon pour nanga vraiment tant que na umeli awa et pas nanga esengeli osololi na moto yo kutina na base après sima nango bokeinde na bakutimi quand même ke ko sala mwa malamu. Ah donc kokene mbala moko kuna te. Oui non na base. Coup d'avantage ezake okoki kosola na moto yo kutia wana ala longue ndenge liboso ezaki ke babuka ki meto monaki ba oyo babandaki komisela liboso bango pe basaki ni bazonga ki suba kolo mabelega mais yo ko uta pe libando ye babuki lobi kuna okozwa yango te po kutanaki nde na bakutimia. Ah OK c'est ba tumsusu ba somba ki me bakutana na retour.
Ouais, baza ebele pour déjà côté que babuki banda 3 fois déjà babuki. Siko banda sami bo stabilité côté. Kimia vraiment ezali kobuka pe toyoki yango pe nanu te tozokendeka na moyen ya kotonga. Oyebisi nini bato bazali banda mboka bazolinga basomba bon pe baya s'installer awa bazwa assurance. Ah nga vraiment mpona nga namoni eloko ya koloba te po epa na nga nalobi bien ke esengeli fo kokutana esika yo kuti moto aza wana bosololi nano na ye po awa tozomona ke soki tokei na basite ya libanda moto soki asombi lopango bokei na bokutani bino na bino apres nsima na bokei na leta me awa eza bongo te bokoketa nto na nsima ya ndako ya moto obie na se ya nzete bazwi mbongo bapesi yo papie boke mpe na leta te. D'accord, merci beaucoup chef coutumier. Ah, merci beaucoup, c'était le chef coutumier. Oh, il est à 20 ans, donc il m'a sauvé à bien. Il toujours continuer tout matin, les colos, mon cameraman. Tous doivent entrer parce que bamoni entrer, te bamoni quand maman te combien. Donc faut tout matin les colos, tout le monde a moi entrer, tout qui malin, mais tout là, ça va tout mon place ni tout côté là qui. Poto bima ah parce que ba mon raba zamba ba mon raba mai ba comprendre ba kasine toza musika na balabala OK toza balabala les ara pemeni to matana cameraman nanga nzela to kezwa valeur ya place oyo parce que ba bikala mite d'ici 2 ans to ya to mona ba immeuble le téléma pour ki chassa les ambora na biso kwa ba bi ba somba ara ba tonga kaka on ne sait jamais. Voilà, tu vas te bima likolo, mon place outil à moi. Place outil à moi na C, précisément na C place outil. À ce que j'ai un petit likolo, hein, je vais bima na prince. Photo la tita, photo va te la famille non monsieur bon la place ni pour ah tu comme ko likolo. On a na C place là qui place outil hein. Voilà mon cameraman to kende to tambola mon cameraman nanga na ebite so na musiko zo de nanga prince kuna likolo prince wana eza système wana eza système place ni ok campus ok hôpital à campus donc yango wana ezomona na kuna ya musika voilà yango wana prince système donc toza vraiment musika te na ese bino toza musika te na campus musika te na système donc toza vraiment eloko eséparé biso eza kaka banzela nzela wana ekei boye na nzela oyo ekei boye donc voilà yango yango tozomona ngo leka musika esikali bamoto mpe na mituka eleka voilà ndenge ese bino kaka tokotambola nzela tolakisa bino moke awa toza deja tozobima wana eza prince ya route bypass route ya bypass yango wana oyo ekenda baipene ekenda cité verte cité Mobutu voilà oke matadi mpe okiti boye rond-point ngaba okiti boye oke balimete oke victoire na biso donc voilà boye donc a eza route bypass yango déjà likolo donc seke na se nango kaka nde tokoti na cité oyo na ese bino cité eza kombo te cité yango wana babi kombo nango nanu bapesi te bazala bato batonda po bapesa yango kombo donc voilà na ese bino eza mosika te na place bypass yango déjà ko tokomona yango parce que ndako oyo déjà eza na se ya makadam tokobima so na mo cameraman na karte ka ya kolakisa cité totourne mpe moke na caméra botala kitoko ya mboka na biso ngai alinga mingi paysage ya mon cameraman lakisa bango paysage bamona ndenge nini baconstruction ezosalama ndenge nini eza kitoko vraiment donc oyo kuna kani aloba liboso campus yango wana bangomba campus mituka yango wana ezolekana awa na kati nde tobaki ya bazoteka bandambundambu bazoteka yango cité oyo tobaki découverte ya baendroit todécouvrir cité ya sika awa na monga fula na debi ya monga fula esika nini vraiment bazotonga déjà hâtez-vous parce que banda ba place eza déjà on va pour ça au sombo contacter numéro nanga na sabino un monsieur un ami oyo tukuta ene il s'appelle Tumba nenda ça ba contact nango eza on na ba faux prix donc na ba faux prix vraiment na ba faux prix bilo ba na poto bonio somba donc place kitoko yango voilà.
voilà na epsa bino to bimatina prince to bimatina prince a bypass to la sabino vraiment entrée ya site na biso place ni to uti entrée nango yango yo donc entrée nango penza yango non ya rond-point ngaba nde to ta déjà boye mon cameraman nanga to poussa na moi mkie o la sa rond-point ngaba déjà bypass yango yo donc rond-point ngaba yango wana na sima na biso yango wana rond-point ngaba entrée na biso place to bai to roza donc toza musika te na rond-point ngaba esika nini oyo to kotaki ko la sabino site na biso ya sika esika nini oyo na entrée ya monga fula esika bazo kotonga baza koteka to bai to rosala ba découverte ya ba endroit ya ba commune ya ba quartier awa nde to yaki na monga fula debi ya monga fula to ko la sabino kati kuna ndeni esika ni bazo ko valoriser ngo bazo tiango na propre bazo comme ça ngo vraiment kitoro voilà mon cameraman nanga merci beaucoup c'était là Chati la Star na kati ya tourisme na kati ya kotambola kaka nde toyaki na caméra tobai caméra pe kozanga te po bino pe bokoza la intéressé na place bokoza intéressé na endroit bobenga biso bo contacter biso to laksa bino place yango à long et à large bon na esika nini ndenge place yango eza kitoko. C'était la Chati la Star TV, la chaîne numéro 1 sur YouTube. Voilà, tu vois qui te relaxe bino vraiment tina suka. Ah, c'est quoi toi un triangle, comprenez? Hein, babi, respectez les aires de barrière. Ah, tu as un triangle et si kanini oyo, ils ont séparé boy. Ndé tu vois un triangle boy toke campus. Boy toke campus. Toke ba université ya ba infirmière ba ben ngo nini Islam boy toke bypass yango place to uti bypass yango balobi ngambo eza monga fula ngambo kuna eza makala. Donc eza deux communes kangami na sima cameraman nanga tozongi rond-point ngaba esika nini place auto bande ko kota poto ya na endroit na biso place to utaki babi référence na triangle yango yo monument oyo ya hommage à maman mon cameraman zwela ngango hommage à maman Maizani yango wana ah maman Maraïche wana hommage na référence yango wana babi référence oyo eza na kati ya triangle kei campus OVD yango wana kuna ndenge ba maître bonjour. Bonjour maman. Vous allez bien? Naza bien maman. Vous avez une émission internet, c'est ba découverte ba commune na ba quartier. De l'autre se retrouver qui awa to yaki otala moi site mo kuna kati bazoteka. Kuna bazoteka. Moi liloba moko pona bato bazali banda moko balinga somba awa te batonga awa te. Talaka ba place sango don bosoto. Ata muntu moko wa koki olandela ba place na batu musu baza o don ba seko don ba bali a bambongo pamba. Ta degré ba tracasserie don misala ezalté ko tracasserie ba tuka don na biso batoto luka. Don musala ezate. Faut pas pesa batu don mwa mbongo ba eba ko s'équiper ba place o. Ah peso la masuba makasi. Masuba ba toilette publique ezate. Ezaka somo. To fanda likolo ya masuba kaka. Merci beaucoup. Bon bino moko basalon pe bosala ate ba samedi ne ko ba salon. Samedi to ko sala na biso ezalaka volonté mais ko bulembu mais muto encourager biso azati. Azati moi. Et ça la bien propre, c'était sali ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah oui, donc vraiment salité makasi misala pesa la ngote donc moi ko ba misala ezate bon cameraman nanga c'était la Chati la Star oh to beko tambola to la kisa ah to la triangle na monga fula voilà merci beaucoup.